Mona minute musicien liboso à Luanda ya muta mangala banda basaki Angola la bino. Si le loko timta sale loko. Ils ont bêta za fondé. Ba masa baza ba complexité. Moi si na mo kozo ko simbete. Nangola musicien liboso za fondé. Hein? Musicien liboso. Eh, ouais. Wana baza ba interprète. Siko yozo ngo tsangana mutu mo ba utaka beta dumpa kofi. Akima kofi nangola, awima mkofi la kele. Hein? Makamve mo pa lobela ye. Ninga kima ina voyage Angola. Eh, ngana ya Angola na 2008, toyaka bozi fere juna mombafu. Avion na tagi na Congo na kitine aéroport. Oh, yo po mata avion. Eh, yo zo zonga bo mote na gagner bango, na un esprit complète. Il est lozo ka fondé na mbonda. Mingi na se stresser na drummer mo akima kofia. Oh. Eh, asa drummer. Ozo wela ni bilo mibale. Ye batunaki ye ndenge ni fondé ya boyinga. Puta beta misika bin sabat na mboka oh, pani complexe a bongo. Aye. Asa complexé yanga bonga te, asomira frottement pola. So demerango etsa makele gou. Eh. Na so mara frottement mikono tambula na okapona l'accès que premier musicien a en Angola. O ba benga ya robeta concert sanga. Ba ba kenda ka vie bet sanga ba tika makambo ba ozombongo te. Wana concert liboso pesi bango. Wana concert liboso. Deuxième ba yemba banze mona bango. Drummer ya ko o uta la quartier la te wana. Asala muto ko ke pieta $1000. Nani? Drummer moi uta ba kofi ya kima na Angola. Drummer moi uta. A uta na quartier la te kima na Angola zala awa. Nani wana? Ngana beta ba tu kao. Nani? Ba monsieur awa ba kokanga te nana gagner fondé. Wapi? Ngana kimsa bango. So ngana yo beta place zo beta okima. Yo beta nini batobi? Na beto ngobo za fere. So ngana ina ngeli nge oyo ban. Nge ba musicien Luanda ba répéter rap ofele donc pokota na yo. Porte polele. Ah, ouais ba ole mbonga ndule ta osela matolo ba obambaye. Ah, ata yo mo vraiment. Na Angola misaka na sponsor azati. À part yo. Ouais, na sponsor na Luandina. Masanga lelo na lobby. Le masango ba jeune bilenge fubo melaka. Mama zizongele mama. Zizongele mama papi matala ye. Kaba ya mama zizongele mama. Oza mabeliste bokechute za fondé identité muti na komi bien. Car ça instrument na komona ba relation. Na beta musique ya mbongo na beta na beta nse beta na bar ba kotwa na boîte. Baté Ferré, baté Héritier, baté Fali, baté Wera, baté Kofi, baté Innocent, baté Déplique, baté Fabricas, baté Barantouana, babina filet, baté fondé. Musique Angola, na kisasa babe o musique Angola. Na so marave ko tout monde mikono tambula na okapona l'accès que ngana lekiye. Ah? Na luka rave ko tout pona l'accès que na lekiye. Ya ye soit de ma gou. So Carl rave gou machine fufu. Akokana ngate. Asa drummer, asa musicien, asa chanteur. Vous comprenez? Asa chanteur. Pile le top des choses, yoga masolo ya balabala. Pour des musiques qui ne peuvent pas bêtiser les bimas. On a bêtisé. Au côté de mon bimbo. Bah tu vas vivre musique à fondé. Quand on habite, moi si mon ko o simbete. Le yene de l'autre qui toro be momino na parler chomba bien zate, kabelo zate. Pour ngapi na na place na kenda. So comprendre. Ah oui, qui c'est imagine. Ah, comme Megidi Boudi Fridi. Ah, so Mego Koufi. Ah, so yé na mama bea au Koufi. Bon, ça dit que Fonda Simba Kissi, hein? Ah, bah Simba bea bango. Non, comme Nzembo, moi Simon Nazarane. Tu vas fois mon mi pe balaka. Ah? Oh. Non, comme Nzembo, moi son Sanga et Simba te. On a rien à faire, momi. Ouais, bah ça. Ah, bah ça. Fondé oza masola balabala to betaka mingi makambo esa makana balabala bata balabala batambolaka babi bamonaka fondé trop abundaka na balabala na bana basi mwasa zo koleye ayebite kaza star ayebite kaza leader mise moko sans charisme na mboka oyo c'est fondé na balabala masola balabala musicien succès zanga basi bawelela ngandi
bayebi no koloba bien te musicien aleki bango nyonso na succès sanga kasi basi bando bolelango te yango na fo bunda kana na balabala te mwasi ya kole okena ye opa ye okenanga basala ko bongo osa sambe boye bandi pananga siko soko obengi nga opesi mbongo no na bwaki yo awa na oloba na émission David Masola balabala motu to oyoka oza na poto oza na Congo oza partout oza na Luanda oza na Bengele oza na Wambo solo la Gila Roche Sumbidi Tekidi na obaka suba to fele te na sali déjà ofele siko bato baopesa ouais moni lelo pesa makambo so makambo za na plaka dunana bato tout boaka la Luanda on a palanka na ojaenda solo ngo fondé mercredi vendredi fo ya awa siège nanga awa eza na bureau na kala kati siko ba ministère baza na bureau. Merci beaucoup amis fidèles internautes, merci beaucoup téléspectateurs, j'espère qu'en ce moment vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission Nabino Bolingara Ming et là on est sur www.idéologie TV avec David Ewembe, Nazope Sarah Makampone, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Ewembe dans la Sarabinango, Nabete la Rabino, Masolongo, Nengenini et les Garanamboga Oyo. Lelo Masola Balabala, Nazabongo na Palanka, na plaque Dunana, donc na posé micro. Et pas ya Pedro Onyx Mayangi na plaque Dunana place oyo TG Telemi Masola Balabala grand gérant non quoi envie mayo au pesaki da opportunité à Marambango donc David Ewembe na kosi Marambango Masola Balabala ezalaka émission moko esengaka batu balobaka vérité esengaka to découvrir makambo esala na mboka oyo Pasteur Ogi Zalaka na David Ewembe rosala bien papi photo double XL ce qui David Ewembe na koti palanga yo fo zalaka et rosala bien donc lelo Masola balabala to beta Masola musique to so la musique na palanga lelo na luki fondé na monda na Masola balabala invité spécial lelo za fondé to so la naye na masolo ya balabala donc to beta Masola balabala makamu nyonso obolobaki ba question nyonso obo tindaki leader fondé na Masola balabala leader fondé na Masola balabala David fondé David Boitard Masola balabala ya mbio leader boni santé kitoko pepele tous ça peut musicien en calé bana bankini donc na komona na papa mutemo actualité mona na papa mati a na actualité bato basanga actualité ne faut pas mona na papa senga bala vous comprenez ouais c'est bongo ngana wele ni kala wele la te ngam na actualité wele la rien ngana fana na parler affaire bengi na tindi bato solo li mbala liboso na yamba yo fondé donc photo que no bina malembe po shika bosango derrière la caméra alobi na biso toza na temps non quoi vie mayo grand gérant ya plaque Dunana alobi maramutu eza déjà pepele fondé monde entier totala yo ouais to lingi to yeba histoire a fondé au banda musique ndengeni to okoma musicien ndengeni bon nga pena musique na bandiango na base pena na kitambo voilà ba fina biso ba shika isankele ba beta ndule biso ke na chiki ba fieo ba logo imiter c'est ba dudu mabundi Basele, papi kakol, c'est bon de la machine. Bijou mololo, fait un bel fils malgré tout koufa, bangonde ba banda ko bete so biso to eta la bango. Ba beti biso ke la pala beto solo caisse na biso na ya manzanza. Après là na comme la kibinda koy. Kibinda koy na ba 95 96 wana na habité. Alors calculer kibinda succès wana na sala. Fondé mbonda. Sali ba parcours moi belé na kepa ba juna mombafu ba aimé boanga na salo orchestre na kitambo na sali makambutu na leo na zo évoluer a en Angola na Luanda fondé yo bo comprendre bo makelele moi ba moto moi ba voiture toza na balabala donc toza bena liboso ya plaque Dunana Oh, ni succès. Yo mo moniongo. C'est mal lobby. Non, la réalité, tu vas interpréter, interprétation, c'est la ranango.
que mutu aye asala musique ebetaka na époque na nga na génération na nga eza ngai na beti mwasi na mozo kosimba ete ngeli migeniema place oza na Paris migeniema papa ngeli so comprendre fe na ngai Matu Idole na Suède papa Matu Idole ozo comprendre moni musique au papi mafuta mona Paris mona poto partout Jesker Kapela bana poto bo soutenir mbonda moni musique eza idéologie bango ba yena idéologie ya ko interpréter nga na yena idéologie ya interpréter te banani ba yena idéologie ya ko interpréter ba musicien ba betaka na Luanda ayebi na idéologie ya ko yemba te zo simba te nzembo pour conception ça la bien chanson un bon musicien faut yeba ko créer nzembo donc musique na bango so évoluer bien te pour ba so interpréter nga na interpréter te na beta nzembo moko papi matala tala apela ngai mutuka pela nga ba instrument osomona so na yemba nzembo mabele l'histoire boke tu singa so kamnyo pa mapitala tani ngana comme un instrument neto sa siège na na répéter instrument ça na partie osomona te que so na yembi matala tala lobi na yembi Alain Fisor lobi kuna na royemba Teddy boyembi le grand pétrolier double volcan lobi kuna na yembi Madongole la moteke na koma na bambongo oyembi pe Degis Mukulu aza pi mista na ngai donc pi petit ya papi matala tala osokopana merci beaucoup na makamuto to sa pona David azie bosoda neti yeso ebisi okutana matala ebisaka Degis Mukulu est-ce que yo so okutana matala place au comprendre que matos da Costa autorité morale tala muta comme ça fondé lelo valable apesa ngambongo na kota studio bango bapia baba mbongo baliaka ngo bafutaka bandaku nga bapia ngambongo na studio bapia ngamutuka la tambula nango asomela nga ba instrument na répéter nango papi matala la umela osomona so yeti azala mutu wana so drummer ya ko o utela quartier la te wana azala mutu ko ke pieta $1000 nani drummer moi uteba kofi akima na ngola drummer moi utela quartier la te akima na ngola zala awa nani wana yo mo bana oluka drummer ni akima kofi na ngola a abeta musiki anasima kofi bayebi korotum dialo mo sa pembero ye ba komba ya drummer ngo présali kebi makambo yo présali tokomata yebi makambo po ngai na Fox mo konsero po ngana na Fox fe na nga Cherin Koyi na peso mbote fonde nzembo moko kaka ya mawa oyo beti okome mpoli okomo manke ba mission oyo kuta na mboka kana se poli te ngana leki ba ona koloba na lobaka te na lo se loko simba loko simbi ona komo lobati se loko simbi na lobate simbi pe na partout tout cela va bien ba ba obeta musique te na masola ba la follow ba vérité ba obeta musique ya mutu ngana obeta ya nga ça différent ba ba so interpréter akoyembela mutu 60 te pour ayembela déjà interprétation bakima yango baya na musique ya mutu beta musique na yo ngana beta nsembo moko mwasi na mozo kokango moni fie na nga Kofi mo Paul Kota Koraman abembi ki ngone mission ozomona pona yemba bazo yokangoti so bao baya awa beta bansembo batu ba yembelo on est pas na bina filé la personne mbote leader du moment place so ba mbota trop bina filé Guilhem Mondo Pentacle ya Luanda Papi Sakata Pesipela Jomuzombo Mbote la Jomuzombo Patungolo na Kikolo ozomona musique eza musala bango nanga toye na idéologie mote baba yembaka banzembo bato biso tolobe on ki sasa ba kosa parce qu'on a une very et minzembo matala tolo mote kangi mboko parce ba auto tikele simba on a déjà na makambo ngo elika musana ngo ko welela te wana ba wela pifoti nana ayembala na sima fe na Kofi sa Kofi apekisa ba yema banzembo na ye osomona ba mabeta la musique répétition fele nga la répétition fo futa mbongo ba musicien Luanda ba répéter rap au fele donc pokota na yo porte polele ouais ba ole mbongo ndule ta osela matolo ba bambaye ata yo mo vraiment mais c'est faux ça na ba makambo mais fondé beno ko même poli tenare marga David tala omoni mbilo bobe sandule ngana lo ba réalité ba vérité bo yebisanga musicien nini ya mutamangala abeta musique ba sombela mutuka azaka un instrument bale ba instrument te na ba instrument pe na yebso que papi matala tala asombelanga instrument eza na kati ya place nazo répéter ngana répéter mercredi vendredi na pesi mbote na ba master na nyonso ya wenge Fiston Muchopi le fondé Fiston Muchopi président JR Sa Majesté Diza Wenge Hervé
Gauthier Touba la Poulga. Ingila Diable. Ah, bah c'est belé, mes condoléances en tout cas. Ba maître Basangi Joli Pingi. Dollar pour tout donc. Ba maître Basangi Joli Pingi en tout cas ba maître tout au salawana na matanga masala biso Joli Pingi. Donc il y a ça moko na boka pe na générique donc non yeb ça ba mista na nga ya mboka o ba yembaka. So ba yembi nzembo na bango so simbia obonga. Bonga déjà la moni na safa. Oyebi ke na sponsor. Na sponsor na Angola. Na Angola a misala na sponsor ça tinga za sponsor. Ouais, na sponsor na Luandina. Masanga lelo na lobby. Le masango ba jeune bilenge fo bomelaka. Fondé na masola ba lobe loro moko. Nzembo nezo beta. Ouais. Mais yo moko oza na place o beta te. O beta ka na baba. Ozo beta kaka na ba matanga. Donc nzemba fondé yo moko ba production ezaka na matanga. O monte ke mais ozana na makambo te. Oyebi ngai na beta Atlantico. Na faire non te to beta li solo ya na peso ba classe nzembo na yo Alvalade na Depicho to bandi aller na Alvalade na junior ya beta le faire de fonder au succès fonda beta ka na ba matanga te fonda zandeni ba mise nyonso no yeba na Angola so ba tia beta nanga so ka bandi nde abat ba ko moni so na beti na ke ya beta su de musique esili so mamna lo bano ngana se fanta te pimba liboso ya mbangai Nangola musicien liboso ça fondé. Hein? Musicien liboso. Ouais. Wana baza ba interprète. Baza ba interprète. Ba interprète la musique ya bato. Oui. Ngana manze monanga moko yo mozo ba beka beta na beta la matanga. Ngana mongo. Ba mongo balela mingi na loyembo yango kenda bongo ngami se matanga te. Ozomla ba nièce musu na sala wana ba exercice. Ataku bolo bako ba mise ba otanga wana mbonda na exercice mama zizongele mama papi matala tala ye kaba ya mama zizongele mama oza mabeliste bokechute za fondé identité mutina komi bien caresa instrument na komona ba relation beta musique ya mbongo na beta ba concert no to beta na boîte mo bimina populaire droit d'entrée 2000 ba tout plein chez ngana zalo ozomona mamna osala yo lukane ba producteur salle mo za ona kasenda elongi ya fondé bato ba rotonda fondé obimise logo eza na succès ko poani bato bazo betisa ote ba producteur mo ga o ba mono te poani bon na sponsor ndeni o sponsor eleki ba producteur na bino bolo bawa na za payer na Luandina miseni azo chanson na su to beta nule tsamutam na place na ye ngana oyebisa ba massa bazwa courage bayimba banzemo na bango bakoma lokola nga bafuta nga na Luandina sponsor munene ozo comprendre na saka na siège na plaque dunana yo somuno kesa ngoleza na siège pe bazanga ngo baza na siège te bazaka ba musicien te babenga lelo ka ba musicien ba oyembela par exemple frère na nga moboy bango ba oyembela pe frère na nga moboy nga za na orchestre Mise monde na voyage le rôle ngana kenda ni pas mais na car na za sponsor. Ba ba voyage ba saka ne logote. Oh, ba no sani. Voyage vie memanga kitopanda sala memanga Delphi Chilamunda memanga. Oyebi batango. Ba misa moko. Oh, ba senga bongo voyage. Si tu lié bona kamfufu mbota trop na pesu mbota trop JC Bosisi. JC Bosisi. Leader à 5e génération. Ouais, to ya wana na kamfufu. Banda kafufu salama na bamona musique boyete fondé monda soya bana kafufu bosela boko sepela nde bo sepela kala ba weranson na bakin kester menea nde bo sepela na fondé mbonda kilelo zana ngai nde kilelo kilelo za fondé ngeli oh dans Angola wa kilelo ngeli maman na lo bango Guilin Fwenga bien maman na lo ba mais oyebi ke za ba mission na Angola o ba bimisa pe da banzembo te ba bimisa banzembo beta te vérité ngwa yo suma sola ba lo yebe beta wapi to ke pa na bar mota to tika masola ko lo ba luku to moni awa ba da uta kini ba ya awa ba mboka tse bena ba sa trotte na Luanda capitale mo ya Angola yango na beta nzembo uta na bar ba ko to na boîte ba tse Ferré ba tse Héritier ba tse Fali ba tse Wera ba tse Kofi ba tse Innocent batte des pliques, batte fabricas, batte bango touana, babina filet, batte fondet. Musique Angola, na kisa sa babe musique Angola, na poto babe musique Angola.
ba soutenir nga ba ça ba complexité ba complexité ba belé massa nga tripasson leader à Luanda na pesi bambota trop président na biso ba musicien Angola leader à Luanda tripasson na pesi Marius jeune moko boazo yemba ba foi nyonso omoni muta kangi bango mutu akangi bango tu wana soloba na musique na bango Marius asala ba foi nyonso ba Carlito asala beritier asala ba fer asala ba fali asala makasi sikosoka yembira nzembo na ye na yebisa ye mapapi mataratala na foi na ye akende mzamba loti se ndoto ya biye ye mapapi mataratala abonga la fina ye bo musicien de soza na car oza na instrument oza na sponsor soza mayele kozala ba palais oza makambutu ngana na nga sima metale yono na évoluer pona yaki na nzembo na ngai moko papi mataratala bato mingi bazwa mpefe na komona nga mwanango papi matalatala omona nayembeli mutu ayoki nzembo epesi na esengo eza art siko yo zolingo tusanga na mutu mo bautaka beta drumpa kofi akima kofi na ngola awima mukofi alakele makambo fe mopa balobela ye ndenge akima ye na voyage angola nga na ya ngola na 2008 toyaka bozi fere juna mombafu avion na tagi na Congo na kiti na aéroport en yo pomata avion yo zo zonga bo mote na gagner bango na un esprit complet nga na ministère complet na mata ba avion déjà bon si ko so na mena kene papi matata ba itina na Turquie nga boy so bango abomi carrière mbango nga na bo Turquie na bi fait France a visa à Portugal na mon na France nga na ko Turquie te apo kimi na yo na okima te nga za na orchestre nga na okede ko signer contrat na zone na suba musicien na okime nani ko kene poto bana baza so ko poto siko na okenanga siko pe na kenanga na chef visa ba zuli nga na ke na sana bana baza ba musicien baza dona boma bango ba carrière simba te fondé album eza na marché ba stratégie na yo eza ndenge nini promotion ozosala ngo ndenge nini de promotion ce que ça ndeni promotion ça nzembo ya mutu neti fe mataratala tuna ngai bana ba fanatique tu bo landa boyoka mataratala tuna na promotion na yo ça non bien oponi nini na welela no ngana sala bien ponse mona saka sire beta sa promotion sa ko licence na banda ko bato sangana loba nzembo na yango mozo tambola mais Alain Fisor aloba ki tous les chaînes que ça ba nzembo ne ba mona yango na pesika Alain Fisor mbote Alain Fisor donc Jesse Bouya Pharaon Jolino Kiala Pati Mambulu na pesika moto mbote place mafusi makila ba champion Gibson Biavanga star à Luanda Gibson Biavanga star à Luanda Régis Sokili Solamba mbota trop somona omoni ndule eza boulot ngana betaka bato kao banani ba musicien awa bakokanga te nana gagner fondé wapi ngana kimisa bango songa na yo beta place zo beta okima yo beta nini batobi na beto ngobo eza fere songa na ina ngeli oyo bana ngeli mtakati makambu basala ba œuvre omona minute musicien liboso ya Luanda ya muta mangala banda basalaki Angola la bino si lelo koti muta sale loko iso beta aza fondé bamasa baza ba complexité moi si na moko zo ko simbete papi photo double XL et makambo tona ya mona bagila kia kusona ngol bagila fwengi bamona makambo Gino agence assir bayibi makambo jusqu'à ce tala kashana ngana ya musicien mo yo comparer kokani yeba osele na musique ni toto sur la skoba ke ba musique beta musique ni ya ona le lozo ka fondé na mbonda mingi na se stresser na drummer mo akima kofia asa drummer ozo wela ni bilomi bale yeba tunaki ye ndenge ni fondé ya boyinga muta beta musique abinisa bat na mboka o pani complexe ya bongo asa complexe yanga bonga te asomira frottement pola so demeranga tsama kele gu na so mara frottement mikono otambula na okapona l'accès que ngana lekiye na luka frottement pona l'accès que na lekiye ya ye so demeranga gu so Carlo raf gu machine fufu akokana ngate asa drummer asa musicien asa chanteur te oso comprendre asa chanteur te pile le top des ozoyoka masolo ya balabala ozoyoka fondé na mbonda mayonjika solo ya ebembe
ya Desi Kabuskop Sek Didi Finzoni bozala Kayunza Mbila mopaya Fondé Presa Giele Thomas Bambota to na mboka oyo yo kutaba musicien elo ni yo bakisi na musique na bakisi balongo la interprétation ba créer idéologie kilelo tikalo banzembo yanga na yo esili na longoli pe motema ngapena na mongongo yembango pona yembite na créer innovation mutu babenga fonder leader tout puissant mokolo mbonda bambondeza wati bayoka na te pona ça c'est idéologie oh na mboko pe bambonda batu babeta musique mbonda bala bambondeze bele c'est banani bese bele yo mo le tambulo komona oyebi bango de tambulo komona bambondeze bele basebola bazaya o babenga refanchobila bazaya botoma baza ngasko na ça super mbonda musique modernisée na koto ba guitare so que musique nango yo que différent ngaza na ba accompagnement ozo bwana okota mbongo binambongo okota mbongo mutnya ya asa eloko ba binaka Fondé musique no bêtise le bima kasi on a bêtise okota mbongo bimambongo bato babi musique a fondé kayango na bit moi sino moko oko simbete yene dolati kitoko be momino na palais chombo bien zate kabelo zate ange des correct ba maman kikolo na pesimbote get nzeli Popol Lando femme d'affaires mais j'ai Edjo Mokonzi Didier Luka Makambo ozo comprendre Eve Kasamonto Sylvie Kasai na pesi mbote ozo mona ndule so yebisanga sikoto sola no bla bezo ba bêtise moi sinon mozo ko simbete te batunde bazoloba ba jaloux basalini Nadine Kialuta na niveau ya côté kuna Nadine Kialuta fia disque balobi nzembo ya Fondé bêtise eleki trop te bakosi baza banzembo te baluka ninga okotela odembela bana nzembo te mwasi na moko ogogo simbete David wana mwasi oko simbete ngeli eza nini muto abima kitoko ozoko pa ngeli yoko mi ngeli da yoko mi kitoko makambo na ba Fabrice Bachanga ebiango ba aichela liebo ba ebiango source ya inspiration na yo e utarawat inspiration sala banzembo moni na yebiselo mo boy musique aba olanda biso po lelo nina boso na balabalo elandi ya maiso na sombi lupango ba otonga ata mutainga akeluka nganga pe na ndenge ponga pe na place na kenda soko pwani awe inkise image kumekidi bwidi fridi aso meko kufi awa so ye na makama mabe a okufi bosa ndika Fondé simba kisi ba simba pe bango ba muna mdala place na kendaka donc makambo eza aba kokango te source d'inspiration na yo source d'inspiration ça la nzembo mingi na butu so na lalaki avant olali ba insomi ponge kimio ero ka so na la mwimba mona ko ba insomi na l'autre na mo composer ana mingi bazo befe na komonanga ngayo papi matala na koma nzembo mwasi mona zaka na yo nzali ba fo momi pe ba alaka na koma nzembo mwasi na zebisanga esimba te ozaka na fo momi ouais baza baza on nzembo ko simba te ngalembisanga na esprit mais nganzamba bisinga bi continuer esprit oyo dalelo Fondé eza masola balabala to betaka mingi makambo esamaka na balabala bata balabala batambolaka babiba monaka Fondé trop abundaka na balabala na bana basi mwasa zo koleye ayebi te kaza star ayebi te kaza leader mise moko sans charisme na mboka oyo c'est Fondé na balabala masola balabala musicien succès zanga basi bawelela ngandi bayebi nokoloba bien te musicien aleki bango nyonso na succès zanga kasi basi bandobolela ngati yango na fo bundaka no na balabala te mwasi ya kole okena ye opa ye okenanga basalaka bongo osasambe boye bandi mpa nanga bandi mpa nanga te bandi nakoma na kar nde bakoma kosonga lisu te mposo na kotida nakei DJ Lopele matame ezoyeka minene seke makambo mabe ezosalama DJ Lopele ezalaka na David Wembe yango na matame ezoya minene aye onasaka awa bango nde bakolo affaire sikotuna récite bamission babetaka à part ngam na futa mbongo te bakabetaka po topolele bo ana oloba na sabi nana placate mutu ni aotekisa masango oleka Fondé awa asa te bo ntini lwandi nezwinga kasi mpo bamona na likolo te
Mais na je biso que musique na ngepesi ngama mutu. Siko na ngai pe na parler pepele. Place yo bina sala ki pa fe na Jacob yo bambota trop. Tant on essaie surtout pas ba mission ba komo ke tonga nga ba pie ndako. Yo na longo na su ndako. Nga na yeki na mission. Mais c'est une mission na nga na vandi na concentrer na moi tala na ko kina ke na parler na nga. Ba ba na bandanga ka se nde somba ndako te na ndima kino na sombiti. Nga na ko sanga ndako mutane sima na voiture ko sanga ndako. Ba bi bana bilamba te ba didaso. Ni seni roya a ina didas bana na ketch sina likolo. To solo rapeti. Hein? Na sa musicien oyo na minutes oyo. O pote tinda bilamba o tiketo tinda bilamba. Gros bébé c'est qui na tieki bambota trop. Papi Kadiata na Turquie. Na pesa le tse mbote Richie Bokoyo. Richie Bokoyo na kata Turquie wana donc Kaluchi Kalukemba Adajo. DJ Sabé na kata Turquie lo. Eh baza pe belé. Bambote na bino. Ce comprendre. So suna bango na kuzu musique ya nani betera na Turquie. Pour la centrale na niveau Turquie kuna. Musique ya nani betera ba bisa. Ka yo moko. Mais baza nzembo nani zebete. Bona ngola mutana nzembo na ba kusu bati batira musique ya Mangala ya Congo. Ya batangola batira ya ngai. Fondé tala pena caméra masola balabala na lingi opesa conseil na ba musicien tout bon o bazana mboka oyo ba musicien ngo malgré tout ba osala kiteti mais na mutu musu place mon fois qu'il faut kanisa Fondé aya na misu na biso Fondé komi ko leka biso fois que na raison de Fondé le biso pona nini aina marque ya musique na ye na kimi bango olaninga nelo liboso na kima ba ona na mbonda o bango baloba ya matanga na saka na cacher ko le kabango ba beta vie betanga ah vie betisanga wa ba misiana basenga oh vie betisanga ngaskopo betanga fo benga nga olukili manga Fondé yaki kalombo betisanga nga za sino ba niveau na to amroso baka betanga oso comprendre bango ba benga betanga na betaka te nga ba benga nga premier musicien awa na Ngula o ba benga ya ko beta concert sanga ba ba kenda vie betisanga batika makambo ba zo mbongo te wana concert liboso pesi bango wana concert liboso deuxième ba yemba ba nzembo na bango deux personnes na zema ba nzembo na ye Junior Belgado zema ba nzembo na ye pona nini musonani wa yemba nzembo na ye o ngana mona mingi Junior Belgado na deux personnes leader à Luanda boba batikali on a évité na mona na po ba place pe ba beta mingi na raté po songa na place zo beta ko ine mal à l'aise oula sa musana ye hein na pesi papi dolce ba mbota trop so comprendre un mouvement ezana ngola zo kesa Fondé mtana okesa bango tu ba se interprète mais ba o ba kolanda ba yemba banzemo na ba on to sala ba kisasa bina kisasa yale yo kena yolo okuta si vous pouvez la gamme webo okuta okesa te okena njilo okuta so super bende c'est ça parce idéologie wana Fondé na monda ba fai na yo bazela nini bazela nyangara wana pour quand et mam konini bonyangara so bima e yo sela na sela mutu obwaka na Luanda na bimisa pour la laxer na melier vous avez diverser pas oh biso to beta musique na ba yemba ba nzembo ba lutumba na ba yemba ba nzembo ba fere biso no to ba musicien so na diverse to na concurrence donc misenga o ya obimisa na bimisi pour la laxer na melier Giswingi ya Marlène Mondele papa na mapasa maman oui ma belle donc Fondé a cette défi à cause de la mission oyo kaka o obimisa Noël Mbombo Ballon d'Or dans so ba bimisi kaka la bimisi dans ça d'ailleurs ça produit nzembo les fissor ça déjà Alain Fissor en tout cas mobile bato Rachel Kapembe en tout cas ko se dégager te non c'est la moto boire kana succès na bimisa yo donc c'est mon déjà sili je sais bouya fara bambota trop na bosanité tout pisinko na bosanité Antonio Afande nzembo nezali solo la kaka afani na ngai basela nyangara moto azosela kasi na obwaka nde na bwakaki liboso mpe loka liboso ezaka fair play siko soko bengi nga opesi mbongo no na bwaki yo awa na oloba na émission David masola balabala motu to oyoka oza na poto oza na Congo oza partout oza na Luanda oza na Bengele oza na Wambo solo la Gila Roche Sumbidi Tekidi donc obaka so bato ofele te nasalaki déjà ofele sikoyo bato baopesa ouais titi na te ça en tout cas basi baza libanga 100 pesi 200 wana nani titi na te ça
Titi Natesa. Donc faut y avoir mon mion. Titi Natesa. Ngabe na ozela part na ngapo na boaki o déjà. Bien. D'après Sini Kaboloni na mbota trop. Yo yebika ndenge ezalaka. Jocelyne Kikela. D'après Kofi Madombote. D'après Natacha Bolambote. D'après fondé. Masa nanga chara nanga fondé azali na couleur azaba mbota trop. Na répétera mercredi na plaque Dunana. Donc fondé au répétera chaque mercredi vendredi na plaque Dunana. Plaque Dunana. Jeudi na répétera chez Nicole. Mais ce que le calendrier nous changer ba bairo mususu. Ba ça peut na posa fondé. Donc j'espère que na robanda rep mon na Petre Ngol moko na Ojainda. Donc na ko kabula par semaine. Donc ça 4. Mais à condition ba ngo pesa ya Luandina. Ouais na sponsorisé. Talibou Mundego Mobima. Chef Marco Oumela Bambota Tro. Onis Pedro Mayangi. Merci na organisation pour ça pour fonder ça la bien. Soko PC ko pesa mela uzanga ite ça na Bible. Moni lelo pesa makambo so makambo ça na plaque Dunana. Ba tout bo la Luanda, on a palanka na Ojaenda sur ngo so fondé mercredi vendredi fo ya awa. Siège nanga. Awa za na bureau na kala kati. Parce que le ministère va dans le bureau. Nga na Hollande bango te bango ba Hollande ngai. Nga tunanga mingi évolution nga ba secret nga bango ba yoka kande ba sala yango. Secret nous anine. Secret nga fixé aux yeux. Secret nga ça. Le ba vérité. Na kipara mutute, oza liboma, oza mutakwiti, oza mutakuluna, oza la bandi, oza la mutaliboma o mutu. Secret nga yango wana. Dans le lobby, il y a un charisme. Charisme. Comment on a charisme? Comment on a charisme? Tu n'as pas chéri, je vais piano. Vous comprenez? Fondé aussi si la vision, na lingo pesa bamote na bateau nyonso oyo yebi. Ouais, non pesa moi 5000 et puis on peut s'appeler numéro contact na yo bateau ba na posa fondé. Ndeli makoro so. Ouais, non pesa mote mingi na 7 mètres. 7 mètres ça moto oyo. Aso sala ba jeune musicien na kati ya Luanda aso soutenir bango 7 mètres 7 mètres na laxoye parler wana na yebso mutazuni ngo 7 mètres 7 mètres vous comprenez ce que soza na chance wana te donc kutana ba 7 mètres fait nanga IPP aussi à la papa la Bénédicte aussi à la les 5 au dimanche na beta na anniversaire à mona na ye donc ngani m'a invité yo faut y avoir pour kutana na 7 mètres. Mais ma caméra au sein de l'émission. Si vous avez des invitations, donc les 7 les 5 dimanche pas Florence Makoso. Tokota n'a pas Florence Makoso na Simarara. Na pesi l'invitation ya fondé quoi. Na pesi ba base nyonso za na Luanda ya ba sentir ba mettre nyonso ba mettre tout. Mo na tanga ba composer ba to linga bino na fondé quoi ya. Na bosanité na pesi bana le reste du monde mbote na pesi bana ya Sumilite Kilimbote na pesi bana ya Batiana na kuka mbote trop bana kirie saka mbote na kuka na pesi bana kikolo ba mama kikolo tubolinga fondé ba masa na congolaise mbote trop ya Kikalombo na pesi be bana kiribi bende na Praça Nova mbote base mbote mbote trop vena ngai coach Noël Armée Rouge Badjo Muswahili les jeunes producteurs na pesi ba mbote trop na pesi Masasu mbote trop na pesi chef Marco mutakotanga na Luandina ba merci belé donc umela musana yo nzamba baxila yo eza nzamba linga lokumu le chef Marco merci à trop bosala makasi chef Marco azotala ce qui rend mais ça bien ça besoin teka ce qui rend mais ça bien mais mon sponsor au signer comme un sponsor mon foot alors là premier ministre de manga ba foot par mois hein ça ba logique même na ba réalité même na lo bele lukuta te na lo so lukuta na lo bango liboso ate na pesi mettre nsa umbote na pesi ba mettre tumbote Pablo King fait na ba mbota trop na bosani binote je sais Mudiabantu Kaskito moto pamba. Jise Mudiabantu Kaskito moto pamba. Wana papi fingila. Wana batu batutas congolaise. Obutu. Pesi ba mbota trop. Batashi congolaise bino tuna linganga bino. Pesi mettre Blondel. Clic-clac Fumusi. On peut se la faire dans Alex Fumusi Bambota trop. Héritier voix manouche congolaise. Héritier voix manouche congolaise. Nadine Massamba. Kolo boîte na populaire. Mutasa de boîte na Nadine Massamba.
boîte moi bimi à 5 sur 5 ya kitoko na face ya kibabu tokutana wana chaque lundi na betaka na boîte 1000 kwanza doit d'entrée dans mututu chaque lundi tokutana wana na boîte wana 5 sur 5 awa nazala mercredi vendredi jeudi nazala pas Nicole mais on a bouleversé classement pour Petrangol au Jaenda Kuka bana posa fondé na ko sa place moroté on ina panzager ya on appelle G2 Mercedes Ibula bambota Mercedes obi G2 Mercedes ça sera black d'abord c'est un concert amené na junior on les a conseil de revoir pour notre kafufu ouais faut que nous sommes sur la balabala image ça na balabala tina kafufu ouais si tu lui ebo ça ça la piaka na masola balabala ko monango oui bi mi c'est pas c'est la c'est OK ce qui ndenge nini bi mi c'est pas c'est na province ba c'est la line ba c'est la ngati ba c'est la ngeli beta kuna ba mi on se comprend nous mamna lo ba te OK na yo ngeli moi sinon mozo ko simbete on se comprend moi sinon mozo ko simba été on se comprend au moins loko na simi na maboko au moins loko na simi na maboko Luandina masanga lelo na lobby donc masanga o sara libum paste mutu paste ba tout ce que bazo comprendre te même balo ba iba comprendre ngo mo loko la ngana simbi ngo déjà de abo fondé iba mutu tout jeune garçon de ba fani toi fondé to mela masanga oyo eza masanga ya lelo na lobby donc masanga o Luandina se fondongolo lelo ka makasi ouais dans Luandina yango donc ça sponsorisé na masanga oyo musicien mo pas les a tombola bière na ye azana sponsor nango siko na ba no saba système ba banda ba concert na ngebeta pena ba bar omoni mutu mo ya na ko banda concert fondé bande ya concert ngaso yo soko banda concert mutu tala David siko ngato yinisanga na bana mai na ngai oso pan na pesi Racine Nsunda mbota trop na pesi fe na ngabokula ka souhaitelesi bokula ka souhaitelesi bambota trop fe na ngai. En tout cas, Junior Arabe, Tonton Style, Tony, na pesino bambote, Fabrice Congolaise, Richie Lumona, Patou qui aime lumière à Lemba. Patou qui aime lumière à Lemba. Na robo ça na été hier. Na yasa moko ya soutenir ça la bien. Na pesipe Papi Dolce. Bambota to Papi Dolce. Merci na mamoyo ça la pona fondé. Félicitations à ça na moninga, na za na batu ba simba nga. Fernand à la Lixieuse. Charlotte Mundaka. Zala na David Wembe au sala bien quoi. Ozo mona ndema meza siko so na musique fondé ba boy ki ote donc ozo bimate. Aye. Boyo bien ngote. Ne la image. Zala na David Wembe, Davinel. Papa Tiam. Ozo sentir que fondé azana sponsor donc sponsor officiel ya fondé et zo bongo Luandina ka. Ezaka bien. Oh. Masanga ya lelo na lobby donc olala lelo lobby ola mukapepele aye ete masamso meliango lobby ko li tout pasi li bumu pasi fondé aussi na biso ouais moi lo laka mo ya suka ka poto moi lo laka ala vizore opesanga bolingo oshina mina kolanga le oshina mina kolanga le amboshila ne vizore Mobalia bato ya Rachel Kapembe ale nasina lali mingi viso nalela kasoko koyoka nga 7 mètres on a ebisaki on faut kutana 7 mètres Pati mambulu na lelie Jolino kiala mwasi na yo moko okoko simbete mwasi na yo moko okoko simbete WhatsApp ewa sentimental na kei mwasi na yo moko okoko simbete WhatsApp ewa Papi Dolce na kei ngeli migeni ma David Wembe misika boko binate migeni ma ngeli papa ngeli na poto osoko pale fene mama nulu faka bambota trop top 5 bana ya top 5 afande Antonio bambota to toko top 5 la pesi mboto de papi mangumbu porte-monnaie magique Présence à Dieu na Chikwanza na pesi bana soba luyo na Congolaise Général Kifa Santa donc black ité